Non. Salut à toi, Louise et à Loulou. Salut. Salut à toi, Chantal et quoi. Salut à tout le monde. Alain Moins, Nakacha Bilibao, salut à toi. La Christiana Katika. Louise et Loulou. Bonsoir à toi, Maria Afonso. Bonsoir à toi, Super Anita, le vrai chéri na Lyon. Avec moi, au guitar, on a été Sarabamboa Matoi. Trésor Bozo, salut à toi. Yemei, Yemei. S'il vous plaît, vous excusez pour un retard les lots, mais beaucoup partager, ma mère Nabino. Tout sur encore une fois les lots. Bonsoir, Elena Malilia. Bonsoir à toi, Elena. Bonsoir. Dadin, Kiambi, Inzolani, bonsoir à toi. Manon Lacoste, bonsoir. Christiana Katika Bitumba, bonsoir à toi, merci beaucoup. Car on a toujours un Nzambe. Bonsoir Justice et Prospère, bonsoir à toi, merci beaucoup. Bonsoir à toi Étoile. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bandekons Bolanda Bisso. Bonsoir Nabino. Merci na présence. C'est là que moi musique en Zambie. La musique en Zambie, ça va bien Étoile. Tu connais moi musique en Zambie et puis ça me bien émission quoi. Non, yo côté parce que Kata. Alors peut-être pas Nayo. Comment on se bien en la réseau ça très bien. Ouais, Nayo Kita Marmbolo Bibandela s'il te plaît. Habito quand on se voit Nzambe beta écoute ça na bien émission. Salut à toi Nsungani Valentine. Bonsoir à toi. Bilin Koulou. On a Suède. Bonsoir à tout le monde. Et que César non, yo côté non du tout. Alors, ils ont raison dans étoile. Moi, je suis bien là. Non, on n'a pas le de Kalinga, on a bien réseau ça très bien. Alors, bon, ça réseau, ils ont problème pas dans on a bien, on a bien, on a bougé, réseau on a très bien. Ouais, on a zoyo quand mais au kata ba parole, donc ça fait que aux aussi ça va phrase notée et katana. So lobby zo kata ba parole. Donc, réseau ça ne m'a pas na yo, on a réseau ça très bien intact. Ils ont bien, non qualité, on a normal.
Kati Mais et Katio. Alors, réseau là, des amabé alors. Ouais, parce que ce Toyo Kanate, et c'est chaud. Parce que Mais on a zo bien. On a zo très bien. mais à part que là, on va nous faire réponse non yo kayote. Là, ça va un peu. So, on va nous faire réponse non yo côté parce que ça et bimi sindamba ba parole après Kati. Et bimi sindamba après Kati. On a évité ce qui a réseau ici. Alors, bon, Voilà. ça réseau là. Pour moi, réseau ça bien. Déjà, dans mon flou, pas dans les autres kata kata, aux autres calé, pas dans nga, c'est bon. Salut Colette et Louvila, salut. Nga bat bazo kanga bien, tant bazo bazo répondre nga, donc bazo kanga très bien. Là, na yo kio bien, ouais. Là, c'est bon. Voilà. Merci, bonsoir, bonsoir, chers internautes. Sephora Kachetti, bonsoir à toi. Ode Merveille, bonsoir à toi. Voilà. Public et Big Bazo Kabiso, très bien. Merci à vous, Chloé Iniela. Merci Naning Bozo Atra Nabi Orlando Biso. Encore une fois, nous sommes chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi. Juste, n'appelle Sabino moi information pour la titre de ça qui lobby sur on a moi ce va bomi. Bana Suisse balalité, ba maman Suisse balalité, ba papa Suisse balalité. Bonsoir à toi Minouche Jetou Mika. Keta Kabenji. Bonsoir à vous. Donc na minute oyo lelo le monsieur oyo bomaki mwana mwasi otozane na Suisse. Na minute oyo azana boka l'état bakangiye. Donc pour vous informer, papa wana azana maboko à l'état bakangiye jusqu'à nouvel ordre de tina ningi bakosambisa ye. Voilà. Donc yango loko nengaki na yebisa bino misa lelo ezala conduise par Étoile d'amour malobombo kayo pesa biso teme ya lelo nena tie wana ke mobali akosa mwasi kazala mukanda zala mukanda te atie zemi après akomo wanga na zemi malobombo kayo. Oh là là. Étoile maloba omboka yo tozozela yo. Étoile toza kozela yo maloba omboka yo nga nazoyoka yo très bien. Ouais, chers internautes, la moni de notre étoile a un problème le lona biso. Yozoka, yoko lisusu même pas. Alors étoile raison na yo mutu eza bien te nga nazoyoka yo très bien nga bazoyoka nga très bien biso mbale. Donc raison na yo na part na yo eza bien te. Public eza kozala to solo. Abel Joseph, salut à toi. Ouais, merci chers amis internautes. Nous avons un problème mo le lona invité la biso étoile d'amour. Aza un problème ya ndeko mobali oyo abomaki mwasi na minute oyo aza na maboko ya mbila loi ezalaka partout donc même na Congo loi ezali donc mbila po yaki na lelo na tongo et bamama ya Suisse et puis bapapa ya Suisse balali te batelemi likambo oyo baza kokotize ebembe il faut eya awa na Suisse puisque bana bazali awa bana balela mama na bango. Voilà. En dehors du titre autotier, il fallait que maman étoile nde a c'est la pour un titre oyo mais dommage vraiment le lot internet na et ça les malamu te mais l'autre le lot bande konanga
toza likambo moko na couple na biso eza kotungisa biso eza likambo ya réseaux sociaux. Hein, Clément Kabambi. Likambo ya réseaux sociaux eza koboma ba couple congolais na ndenge moko ya kosakana te. Bande kolanga. Réseaux sociaux bon tout dans la sens ini. Pourquoi réseaux sociaux? Les autres sont dans le couple Msusu. Bonsoir Kundi Adeli, mon grand frère propre. Hein? Kundi Adeli, Matisson de RB. Bonsoir à toi. Hein? Printemps, Carmi, Favor. Voilà. Tout ce monde dans le couple congolais mingi lelo mona mobali. Na moi si, ça va mite na Facebook. Moi ça dans Facebook na ye, mobali dans Facebook na ye. Mais ça va amitié, chers amis. Ou ils ont un couple ou ils ont un couple. Bonsoir à toi, Bibiana Estrella. Comment, dans un couple, moi c'est mon bali, ce qui fait ma bolingo et Zali, moi c'est mon bali, vous avez Facebook, vous avez amitié. Moi, je suis sur Facebook, je suis sur code, mobile sur Facebook, je suis sur code, je suis sur code. Et là, on a exact comme m'appelle ma bala mingi na ba couple na biso bande konangai. Si réellement pour lingo il faut moi si transparence ezali, moi je passe à la mode passe na yo. Et mobile peut faut à la mode passe ya moi si na ye. Et nanda besoin besoin de ya okimisa ba téléphone. Mobile tout à téléphone dans d'autres pemeni qui na gauche bo téléphone na pemeni ok bo téléphone na pemeni non ça se fait pas. Couple oyo bolingo eza na kati bandeko na ngai. Voilà printemps Carmi Favor c'est vrai les kabolobi nzamba pambola yo donc ça rassemble ba couple mi tout le monde ba couple congolais basi ba bebana na bango. Bafana ndako moko me babebana na bango. Mobali kuna mona Facebook na ye akota Facebook ye ninga linga solo na ba makangu. Moi si kuna pe na Facebook na ye asolo na ba makangu na ye na Facebook na ye na mbali baza ba mite. Bandi konanga bolingo eza wapi ba couple congolais vraiment oya biso bandi konanga. Eza facile ya zonza couple ndenge za lekala. Et ça passe les gens à premier amour tant que tu n'as pas avant. Tant que tu n'as pas chéri, moi ça les cabos, mon neta les cadeaux simbié. Moi ça t'as dit complet, nous sommes les gars qui toko kaka. Ata ça les sonne, nous sommes les gars qui toko kaka. Tu me la raison ça ka eloko wana bande korangai. Na thème oh presque thème oh ton radio ça là. Téléphone ya maman étoile et déranger mkelelo. Ya on a thème oh. Mais l'homme de la thème oh na thème besoin na titre wana. Faisons un peu, faisons l'effort. Il y a raison ça va couple les zones zara bande konangai. C'est tout biso mi bali ndenan. C'est tout biso mi bali. Biso mi bali ne kimte mabele kim mingi donc pona biso mbali msumo na obala. Ozala mwasi na ona ndako. Ozala mwasi baby obala. Ça sert à quoi? Quand tout le temps, les réseaux sociaux de gauche à droite, de gauche à droite. Réseaux sociaux, et béba, na de bon monde, la zobate. Et béba, moutou so mona, atame longue, mona moisi. Bosolo la rapé. Ba utiliser mes filles, mon robot, et ben on appelle la vidéo penza. Zo mona, mais sur Facebook, on a ezalaka yete. Ezala mona, on va le monde de Salango. A kopiaka nyonso bokoma ya bombaka na yango. Ne bosolo na fille ya bombaka na yango. Ale jumso mona ba papa ba publier sur internet nani ba buso bezo sala malelo bande konanga. To bon ça va couple na biso ba congolais bande konanga. To koma bazo ba internet ité biso. Donc réseaux sociaux so bon ba couple na biso na niveau moko impossible. Au moins maman mususu pas dans la bande na misatu mine mitano. Au 6 maman pena. Et les réseaux sociaux maman peut me sentir mais côté na niveau des réseaux sociaux.
Le quoi bazala bona na mot de passe ina mbali na ye. Donc ye kuna mbali na salon na ordinateur ndako, ye kuna pe na chambre na téléphone na ye, ye pe kuna masolo ya kosakana tina na makao na réseaux sociaux kaka. Tout ça mo makasi, tout ça l'effort pour na likambo oyo bande konanga eza pasi. To meka ko sauver ba couple na biso mobala lingi mosi na ye, il faut mwasi mobala mwasi za na mode pasi na ye, mobala faut za na mode pasi na ye. WhatsApp, il faut tika ngona ouvert moi ça mona ka mobala pas mona. Même si moi ça ko contrôler na été. Même si yo ko contrôler na yo té, mais au moins confiance mo ko ezali moi ça yebi ke mbala na kota WhatsApp danga, nga pe na kota na o ya ye. Et c'est triste, vraiment, c'est triste. C'est que le couple, on a besoin de minutes, tout mais qu'on changer un mot un peu. Bah sentiment on peut tous avoir la libanda, mais malheureusement besoin de kufa kaka. Mais pourquoi toujours un sentiment inutile à libanda? Si on a moi c'est dans l'inga kaoming, on a pas dans l'inga kaoming. Pourquoi pas sentiment kaka ya libanda? Pourquoi pas sentiment kaka ya libanda penda? Mais makana nini? Au y'a même sa couple na yoko ba sentiment ba réseaux sociaux. Moi jeune fille mo bo moni lelo ningi papa na biso lelo abomi moi sinaye. Tu veux éviter ça ba yeba na fille wana à partir des réseaux sociaux. Tala ba niveau zo ma biso. Ma mingi. Et maman étoile, salanga demande encore une fois na meka ko tsayo. C'est vraiment triste, c'est triste les camerounais et les réseaux sociaux. Et ça n'a pas. C'est ça, printemps, Carmi Favor. Nous sommes pas bon, la bino, il faut transparence. Là, couple congolais, transparence exatée. Transparence exatée. Mobile Msou Romona, alors que nous na poche. Oh, à quelle toilette, téléphone na poche. Ce qu'on dit, bon, automatiquement comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maman étoile, le quoi, le téléphone est dérangé qui yo, même si baron que non, thème moi, on continue au lobby, on continue à thème oyo sur les réseaux sociaux. Mobile monsieur au monde, bazana moi c'est nanda comme moi ça la mode passe na été. Mobile paix à la mode passe à moi cité. Na ebite ni no koloba na likambo oyo. Ils sont réseau d'abord désolé nakama coupure nazwaki. Ils sont réseaux sociaux vraiment ezo bomama bale belé za triste. Comme on a point mon comme mobile la muki na 1h du matin quand même na salle de bain pour sur na réseaux sociaux moi si peu pareil donc dialogue ezara soutien ndako. Moi si soka uti musala ou asisi ba activité na ye akokanga na kwe moko akoti na ye soit na Facebook soit na WhatsApp mobile pareil ezo boma ba mabala vraiment faut vraiment tout ça l'attention sur ça et en plus là déjà vous avez na mobile na yo faut mobile na yo aza na accès libre na portable na yo akoka otale lelo ni ozo sala soki déjà mobile azo boya déjà accès eza ba mibali mususu akoboya vraiment ke bozala ba mi même na Facebook azoboya oyebisi boye tozala ba mi aboyi ce mobile akomo boya bozala ba mi na ba réseaux sociaux ça veut dire qu'azo cacher quelque chose parce que là normal te mobile aza oh na bonanga ba dispute ba ni c'est faux mobile aza fidèle alingi mwasi na ye akoko cacher code te o akoboya te ke na mwasi ne baza ami na Facebook mobile alingi photo mwasi na ye na Facebook ezala te yo azo forcer mais yo tianga na Facebook na yo mais là yo tianga na Facebook ne komi problème là mususu atie akoma kosa o azali ndeko na ngai comme ça tu na tie ndeko na ngai likoni parce que on a accès na portable na ete là azo kosa bat koza ndeko no koyeba te mobile aza honnête moi si aza honnête faut koyeba code ya moi si na yo ya ba réseaux sociaux moi si peut faut pas yeba ya mobile na ye parce que zo boma ba couple belé yango ba ndeko na biso ba komi kokinde ko zo ba piège ya Afrique wana baso bazo zo bango dans les réseaux sociaux hein. Donc encore réseaux sociaux et puis accès moto ko soit na mutaza na États-Unis en Afrique beaucoup plus facile
Donc on va bescander ça me belé fille moko ya bandi ko séduire yo au côté na tentative ya na séduction comme ça là et tout et après comment la kiso banzoto comme ça là et tout l'air banzoto comme ko excité baby si au cerveau au sombi bio comme tinzelo okei oko okuta na libaba vie na leur ozongo na ba démon na yo okoma ya na besprit mabe okomi ko boma bat faut ça très attention réseaux sociaux ça hyper dangereux et ça vraiment très très dangereux donc côté on a vraiment on a vu ba coupe be ba trop ba problème ko ba réseaux sociaux mutu ça ça tenté hein sur le côté ça kuna basi bazoya kolinga mibali bango moko et ça ya mibali ya déranger comme ça oui na réseaux sociaux vraiment côté vraiment moi si moko ya bandi kolinga o sort dio linga hein sur aux appels faibles au côté au quoi peut na jeune comme ça là et tout tout le monde on a ba groupe ba bazo soit na moi c'est kolinga mobaya bat mobaya ebisi kana moi si mazo tinga makaka après là bando tine ba photo là ba okena privé ya to kena privé bando tine ba photo là bando tine ba photo et comme ko excité bani et comme tine ça ba n'importe quoi et ça peut ya mibali mususu comme ça ozana moi si na yo OK pe na side de bokangi photo ya sexe na yo pourquoi a fille moko ya réseaux sociaux a séduire yo pour l'accès que yo nde muto na sexe le plus munene le sexe le plus beau ba réseaux sociaux na asi kindokeza makasi na réseaux sociaux parce que basi ba mbeba comme ridicule basi comme ridicule. Donc, au quotidien, na benor no manino aussi filmer mutaka la pour séduire nani. Ça c'est un esprit démoniaque. Nous autres nous ya yo moko batela ngo bomba po ya mobile no yosko yozo kangela biso ba photo la sa biso ki mutaka na poto kena ngwa. Alors cher à quoi ça na ngo faible. À quoi na faiblesse wa ndenya futa mbango ta kena kin comme ça ta si ça va posa na ye. Yo mobile comme ça ito zo nzoto na openza o teki yango kaka comme ça et tout pendant que ozana moi sur ndako alali. Donc na okompate sur na mobali na ope mo ke mobali na apesa ka okodité là avant d'aller moko ni sala penze scandale ça veut dire qu'azo cacher quelque chose derrière mobali est normal azo cacher rien du tout donc fatigue lo accès libre téléphone no soki ezapela banda ku musu ba coupe mususu mobali bande fa pembeze ekila soki téléphone mobali sonné moi ça za droit ko yamba ngote so yambe on ba betiye donc tikaka téléphone sonné nango sonné nango mais non. Ça veut dire qu'ils ont caché quelque chose, ils n'ont caché rien du tout. Pourquoi au tika téléphone moi ça yambango? Bah interdiction on a faux bolongo là on se bolongo li on te vraiment et bon bah couple belé donc sur moni moli moi ne bandit comme ça et tout faut vendre ça mobile now. On vend ici moi c'est on vend ici mobile no bibo il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Mono comme ça tout téléphone pourquoi dans un accès na téléphone na oté pourquoi lingi tenga to za mi na Facebook dans ce cas-là yo le na Facebook ngape na Facebook comme ça mutaza sous na Facebook ité comme ça tout ça tranquille et ate que yo ça oui mon père va te faire pembelo pas non te nazo kayo oui exact que yo comme ça et tout mobile ça na Facebook au monde a ka photo mobile de temps en temps moi au côté ça parce qu'a bloqué tous les données mais non c'est pas possible. C'est pas possible. Si on a la mobile comme ça, tout mobile n'a eu à boy vraiment que yo na eboz la mine à Facebook, ça veut dire que mobile a la molimo à séduction. Moi si n'a eu à boy comme ça boz la mine, ça dit pas ça molimo à séduction. Ça veut dire que là na ba réseaux sociaux na attenta kaya na ba séduction ba garçon ana. Moko pe zali pe manque de dialogue na biso na couple comme ça tout ça na mobile na comme ça tout solo la raté, ignorance ou ignorance et zo ça pe du bien les réseaux côté ba réseaux sociaux mutu, azo kumiso mete belle t'es magnifique bani parce que ba mona yo yo ka ngote o comment yo on a ba réseaux sociaux et comment on peut se ba sentiment et rekotaka tout le temps pour yo ka ba phrase wana et au sani rememon erreur yo on a ba belé comme ça il zo nourrir moi c'est mobile en Afrique ebi ate longité likoni pa ba phrase ba ebisie wana mobile na ndaku ayebi koloba na ete on mibile ndaku faut bosser très attention ba c'est ndaku pareil il faut tous appeler très attentif comme ça là et tout na bolingo so na bolingo to attentif t'es vraiment et amma trop ngana yebi ba c'est belé ba benga ba bisinga étoile ngai so na kota na ba réseaux sociaux parce que mobile nanga so awuti musala allié ake alali aza manfu ya aza manfu wana est-ce qu'on kota na réseaux sociaux na zui bato tozo solo la bani ezo sanga ba sentiment les ba garçons bazo draguer nga wana nge sanga du bien tout ça là parce que manque de dialogue na manque d'amour. Donc, il faut que ça très, très attention. Priorité na banana, on a mobile na priorité à Facebook. Parce que comme il y a un couple belé, priorité comme dans Facebook. Mobile à côté, bonsoir, oui, on continue
qu'on naviguait comme ça et tout. Mais non, tu téléphone à côté, que nous s'occuper de papa, chérie, ça va, moussa, les cas qui bien, bani, bani, au tient tous à côté. Il y a plus un côté téléphone, et puis papa, tiens, ton téléphone à côté, bani. Parce que des mots, mouné, tozo, mais mananda, tozo, et baté, ça va réseaux sociaux. Bambanda, miné, toza, na bango, na banda, ko, ça va réseaux sociaux, ana. Ba réseaux sociaux, to tonne la bambande belé, parce que mobile, na, ko séjour na Facebook, ko séjour na WhatsApp, ko séjour na Viber, bani. Ozata, la bambande belé, yeba raté. Ceux qui ont pote à Afrique, comme moi, moi, comme pressé à voyager du Koni, parce que bah comment la qui sait, bah fesse, bah comment la qui sait, bah ma belle, bah comment la qui sait, ma comme belle, comment on peut ça moi, bah il pose ça à voyager comme ça et tout. Bah réseau social, ma photo ça très attention, mon bal comme ça tout ça na moi sinayo. Et là on y reçoit nous autres donc on a ça pour la fille parce que ça bah garçon na bah à côté na groupe. Ouais, mais c'est bé ouais ça fojo. Oh, ben, oui, merci. On a photo. Maintenant, reprouvé, on a photo, on a privé. Na privé, quand il faut, on a été à Tindelio. Ok, nango wapi. Oza l'homme marié comme ça, tu suis continué une photo, il y a nous autres. Ce que c'est un tindelio en moi, sinon. On a fait ma recherche, on a trouvé moi, c'est un tindelio en moi, sinon. Au moins, on a été à Tinati. Na basi comme ça et tout. Nous avons fait ça, nous autres, à Valère, on a compris que mon balai bisayo comme ça là et tout. Le moins, on a lamba là, ça, non, moutou à ma belle, non, parce que là, moutou à ma belle. Yo, pour tomber, pe lambo là, qui c'est moutou à ma belle. Non, tout comme bah, naïf là, c'est ça, c'est n'importe quoi. Et là, on y est, les cas, dans les réseaux sociaux. Il y a moyen comme ça, qui ont comme ma biso. Ouais, merci, Maman Étoile Léon Lobi, na yo, mais ngana le beloko moko moni o attaquer mingi côté mibali ki mibali quand basala boye boye balakisa ba sexe na bango na Facebook ba basi na Facebook lelo eza partout tozo mona yango biso toza pe mibali tout le monde avait basi oyo ne balanda biso pe na ba réseaux sociaux et abala pe maso landa yo mba na réseaux sociaux donc ça mibali te na basi mingi soki ko totali bien. Ça, je te dis la vérité. C'est que tu écoutes bien. Sur le plan Facebook, basi ba leki kemibali. Moi, ça comment à ça la cousine téléphone pembeni. À la douche téléphone pembeni. Moi, si au monde à bala, apporte na mikanda apporte à combo ya mbali na ye. Mais na Facebook, au monde n'a jamais photo mbali na ye ezate. Au monde n'a jamais combo ya mbali na ye ezate. Et puis, quand on a Facebook, on a raté, il y a moi aussi un tel. Atta comme on a Facebook. Pour nous, nous pose la liberté à recevoir la bâtiment sous les bébés à Libanda. Donc, nous sommes au coup de la Macamboana. Ça veut dire que mobile a na Facebook a tiré pété. Il y a un IEP a changé peu combo na y passé la même chose que mobile aussi. Parce que si mobile dans un réseau. So moi si oyo oyebi mo kulinga mobile na yo. So mo que mobile na tie yo te. Yo ko venger te kinga pena tie te boya tanga ite vendisa mobile na yo. Na moment est-ce que comme les camarades vendisa mobile na yo biso moni ozo sala ngape na muntu. Na ko sala ngo facilement. Na ko sabe face compte mususu yo bo yebi te na sali bo. Mais toza na bolingo toza na bomoko. Sala bo pesa mo passe ngape la pesa mo passe na poto za ba inquiétude te. Toza ba mal attendu ezanga te. Et yo te mobile mande fa pembe yo comprendre mes amis ba yeba comprendre tes amis ba se bele ba beta bango likoni parce qu'avant d'ici mobile a osenga ekara code yo azosenga ba koma mi hein ba beti epe hein te soko déjà mobile na yo oza mode passe na yete ko nyo koma na yo te okeno gauche droite te yeba na yo ke y a un problème soki pe mobile au monde que moi si na yo attends na Facebook ba réseaux sociaux oza la mode passe na yete yeba ke il y a un problème yeba que moi si na yo asolaka na ina ba job mususu na Facebook et surtout côté on a des biso mibali mingi to ko ba CD ya oblaga passe na Facebook quand on le bail on a moi si mususu mobile na ndako abi ndeko ba misaki maloba bolingo te mais yo Facebook ozo encore Facebook encore ba voir mususu ba tineli yo ba voir si on ngaka eh mama eh yo pena eh vona yo boye boye eh obiki mama yo pena bo moi tu soka yo ka mote na ndako kaka na nzela ya internet bo pe à quoi il va prendre la voix sur les bâtiments de la guerre babouliou. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes dans le monde. Et ça va passer à qui n'était? On est en Suisse. Ils sont en France. Si on parle de en Allemagne, à quoi il y a petit en France? Ben oui. Eh, si on ne pas en Suède, on ne parle pas en Allemagne, à quoi il y a petit en Suède. Nous sommes en Afrique. Les réseaux sociaux, ils ont même ça partout.
Comment yo mobali soki mama kobala mwasi na yo yango likambo tozoloba toyebaka eloko nini tolingi na bacouple na biso. Bonsoir à toi Regi Mavinga. Toyebaka eloko nini tozoluka ntango toza kokende kobala tokebalaka mpona basentiment ya kobala te mpo monaki masa moko abalaki mpo moni star na biso ariasho abali fete ya monene yo koki nano te nga mpelaki lobala kaka mpo ariasho abalaki non zwa ta na yo luka mpino oyebaka na koki nazobala pour la vie nde okoki kokende kobala puisque libala eza makambo ebele yaka na kati makambo bareseau sociaux eza na kati makambo bareseau sociaux eza na kati e biso bacongolais surtout biso bato mwindu toyebaka utilisation ya internet te demo avandeli internet na niveau moko impossible demo tala ndenge baza kosambusa banelation mibali na ya basi soko konti na internet boye omona mwana mwasi moko kitoko abimeli yo ya kitoko mpenza batie foto ya kitoko abandi kokombona ona osalaka nini na vie soko oza zobo ebo oza obsédé sexuel obandi korépondre fille wana obandi korépondre tokomona na Viber ou na Imo ok pas de problème opesi mpe nyonso wana epasaka na numéro ya telefone Imo eza numéro ya telefone WhatsApp eza numéro ya telefone Viber eza numéro ya telefone ntango okende ale yango ekoma ni lakisaka na nzoto na yo boye bomona ba nzoka oyebi teke mutu abatamaka na nsima wana ntango bakoenregistre yo lelo batelefone portable oyo eyosala bacapture d'écran c'est clair. Quand on est au salon émission boye na ko sala capture d'écran mbala mo zo copier quand on est au sala boye si quand on sait ça la caméra après la tinga beto le moni na mona ki otala so pesinga otambo été na publier oui donc bandeko mibali surtout tozala mayele au niveau internet ba sentiment oyo ezo mema biso na bakufa sans que toyi bandeko nanga to sauver ba couple na biso. S'il vous plaît, nangai, nabino, na étoile, nabino bato bozo la biso bandeko nanga to sauver ba couple na biso. To landa loyene ya réseaux sociaux té. Ezo boma makasi parce que demo vandela yango. Mondela za zo baté to banga voilà. Même n'a pas dit comment la ksamutaka na ye. Et ça veut dire que demo vandeli yango. Il y a normalité. Imaginez-vous un homme de Dieu, à comme vous l'avez dit, l'internet. C'est tant que vous avez évité que Internet est un bébé, bah qu'on copie, bah on s'est capté d'écran. Il y a un homme qui a samora ming Internet, il est là. Mais n'ayez pas raté comme ça là et tout l'air siko est-ce que sentiment venez à aller à Kabota na banzoto comme ça et tout parce que la moyen est comme un phénomène moko impressionnant. La kisanga nzoto na donc l'aime ta l'action nzoto parce que tout le monde les hommes de Dieu batunion sona des stars même alors quand na buzo bana berre rien comme ça l'accent nzoto ndeni okoki ko sentir ko za ba sentiment car ya romona ka nzoto amutu comme ça là et tout et ça batu musu ba comme ça on marque des fabriques na bango donc na journée moko comme na mutaka ya te ba 5 6 femmes akena na Facebook et a draguer à lukuta la kisangai à la kisie ayoki sentiment ke susu kuna draguer la kisanga ya pozo bate ke ezo maudire ezo bebi sa vie na yo tu te maudis ko si maudire ezo na okaka te ke o kende soki nini na makama mike bongo parce que ebeza ba mibale belé a osala te a commission marque de fabrique na ye penza oyebi so pe wenga etole yebi kenga sina na pusa mona nzoto moi c'est ça ngo je mukia na ebine na loba na basi comme ça et tout pona mona yanga nzoto na ye na ba vidéo kutu na bani on revoit na garçon bon sur na Facebook comme ça et toi na trouve belle ouais merci comme ça to ngina l'action nzoto nanga oh na l'action nzoto na yo pourquoi oh moi on va dire 5 minutes après photo na nzoto na bon mais pidi ke kenda wa to comme sans pidi qui mais pas possible to comme sans pidi qui mais ce que so ba biso kende na piscine moi ta maillot devant bato nyo sezate oh bon ce qu'on a Facebook on a que ça ba sexe non ce qu'on a piscine on connaît ta maillot na plage on connaît ta maillot ce qu'on a Facebook qui pidi que s'il faut ça très attention il y a peu et là sous ba bolingo na biso ba africain to ebi ko s'occuper na ngote africain ebi ko lamba bolingo na été po eumela comme ça là et tout nzonde bolingo faut dire toujours ba épice
na épice parce que so bo mais beaucoup vendre ba 5 ans 6 ans comme ça là et tout bolingo lembaka un peu mais là bozo tiens ba piment un peu d'épices ba changement comme ça et tout et permettre bino comme ça là et tout que bolingo na bino za kwa bo ti okuta na lobby parce que ça et là on peut pousser à basi belé ba ke na ba réseaux sociaux parce que bolingo na bango na ndako elala au moins ba vendre na bango na couple za fier ba vendre na couple mais na couple za sur resté mobali alobaka ne susu mo gentil moko te eza ya bamibali mosusu mwasi auti obongisa suki asimaki ye mpo na yebisi sheri omo ateke na ya kitoko amami réponse ayebisi so ozala kitoko te ngai na tio na ndako te so na tio na ndako ça dit parce que ozali kitoko mais non asengi yo oyebisa ye na minute wana ke oui otrouve nga ndenge nini mais yo mami réponse okase eloko okase ebongo asani akoluka makambo na réseaux sociaux aoke na réseaux sociaux akangi photo atie etolo a vrai chéri ya oh non makambo oyo raté oyo na réseaux sociaux comment côté ya baje wana oyebi ke oyo ndako loba te moi je m'en fous donc naza yanga na mutu na nga na réseaux sociaux comme ça donc oyebisa nga ba beauté na nga ayo na vrai taille bani yo na ba mwasi air moko kosa na yo ye ekosala ye sentiment donc yebisa chéri vraiment yo pe na trouver penza canon rouge à lèvres na CP nango gardango donc et ça déjà pesi déjà comme piment moko boy na bolingo oyo moi ça yeko lelelo asengi yo comme ça et tout o mona ndeni oh ben oui mais si na bala yo mais non c'est pas une réponse on est au rabaisser moninga za réponse ité pesa moninga réponse bende sepelisa ye yo pe bisa mobile no le mobile na la tu ebisi papa aujourd'hui je te trouve trop beau oh non on va être trop kitoko bongi on peut ça même envie na comme ça là et tout donc ça c'est des choses comme cela et tout aux en a du mal à kolobango o ko ebisa moninga te comme ça et tout oh on a trouvé trop beau on peut ça envie des trucs comme ça et tout au kolobango te yango les autres tinda biso na ba réseaux sociaux ba couple ya biso zo bébé belé likoni ni parce que ba couple belé et là et là les hommes na mutaza na couple za ka couple ya maloba donc aloba ka ke na couple maison ya maloba nzo ande couple là nango ya susu na pimate ya susu na sentiment ya susu na envie te donc il y a faut tout ça très attention vraiment mi ba na biso faut vraiment côté wana vraiment bo la musaka un peu basi pe pareil comme ça et tout mais mbe ndi baza souvent na salle caractère wana ya maman ba réponse à ma be wana donc il faut vraiment to réveiller côté wana surtout réveiller côté wana bo mona ke ba réseaux sociaux ko diminuer moins d'amour parce que ngaso naza ya mobile nanga zo ba momo ya bien na ko diminuer un peu makambo ba réseaux sociaux mais so naza na mobile comme ça et tout maman ba réponse na la ta mini aza m'en fou na ça aza m'en fou kana kika na réseaux sociaux ana kineka ko yoka kaka ba gigolo ba roloba danga tout simplement comme ça et tout il faut ça très mais non étoile au moni elo oza boma couple na biso so tali bien so to comprendre bien na nyonso wana dialogue comme des alaraté et puis mabe ya mibali ya biso ba congolais ce qui est mauvais pour la biso mibali soko zo mwasi tant ozo linga tant ozo no libanda yoka bolingo ba jeter mokolo bango ta 30 fois par jour vraiment so atini yo photo chéri boye soki kaka otie na ndako c'est fini akomi rido ndako ben oui c'est ba jeter mwana ici bango le sous-souté. C'est ça qui est mauvais pour les Congolais. Or, le sentiment faut avoir mutuellement à biso mbali. Mbala alati moi pour le bien ebo. Moi ça alati mbala le bien ebo. Il faut avoir mutuellement entre biso na mibali. Bolingo ba kolisa kayango tous les jours. Oui. Ce que biso Congolais ba belle biso tant ozo umela bolingo zo diminuer. Et kita. Le temps ozo umela bolingo zo kita. Au moment on dit que ozo na ndako ko mabe Fio que ça voilà. On dirait que moi, je suis en train de faire. Oui. Or, que rien. Tout ce qu'a boti kiti li sous makas, au mone li sous bébé na auto comme mone siko mama ya bana. Donc c'est ça défaut moko ezana penza pa na biso ba no photo changer en makas. Ya nga na lobaka nanga devant public boy, Facebook nanga réseaux sociaux nanga tout. Anita lelo super azana ba mot de passe nanga nyos. Pour nous avons besoin de sauver le couple. Nous avons besoin de couple. Nous avons besoin de couple. Mais là, on a besoin de devant Bassi. Soki moza zo bano ozali mabe ozomona mwasa comme on dirait ennemi na yo
angala soki yenda za munoko ya lekio donc faut ko menacer moi si boye va kanga munoko na yo ngala bala yo boye mais non moi za su bolingo te ouais on est comme une dictature moko impossible donc quand dialogue ezala na susu te et puis basi ba supporter mingi au moins moi ça c'est mbala ça ba bato na ndako mobali avanda moi ça vanda moi ça supporter trop que biso mibali. Mais pourquoi bien mibali ya ba noir bolingo au début boza ba professionnel pour na ko séduire moi si côté boza makas maloba bien ba compliment tout le temps mais si ko l'air aux yeux loko ango pourquoi ba ozalaka na même rythme ya pourquoi ba noir bo changer après c'est ça que moi je comprends pas rythme no yaki nango début wana pourquoi les bo aux yeux loko ango bo komi ko vendre ensemble pourquoi changer après ça dû à quoi? Et là, on dit que ça là bon pour changer. Mais il y a un autre loba. Et ça, on dit que ça n'est pas tout. Et ça, pour la battre, oh, il y a pendant kolingate. Mon temps, il y a kolinga. Oh, il y a vrai amour. Quand on dit amour, amour est colère du jour au jour. Amour est diminué et colère du jour au jour. Quelqu'un qui connaît vraiment l'amour, oh, il y a pendant l'amour. Et colère, ekola makasi et puis bolingo za lengi moko étoile na biso so moko lingi mwasi na yo mwasi pa lingi yo mais je te jure bolingo za lengi moko oh mwasi ko kema nzela bolibana moni jongo bokara danser mutuka danger mbonga danger mais tango otaleka boy ah jona nga leki na ye so que so comme si mwasi na niveau wana ah et puis pour moi ça comme na niveau wana foyer babna que oui en tout cas na mbali nanga penza donc na ko sale mabeti donc mbali nanga comme ça nga penza voilà omoni c'est comme biso mabena so ba congolais so lingi mwasi ya bolingo ko mokita aya fa na ndak bolingo ko mokita so botika mona moko mibale bolingo ko mokita ya même mibali msusu kutu ya ndako mwasi na yimo ndaka botule ibana so ke no critiquer libana ba mwasi ya libanda et à défaut munene wana chose il faut pas faire et à défaut munene parce que l'air aux critiquer nga déjà ceux qui mobile déjà na ba na ko na mobile mutu te ça jamais ça c'est un simple exemple donc mobile au bandela mobile moninga azoya ko critiquer moi si na ye pas na yo mutu ana déjà benga na ye ça veut dire que un jour à ko critiquer aussi pas quelqu'un d'autre. Donc, ils ont raison, ça, c'est ça comportement, mibali et belab africain comme ça. Ils ont linga, moi si, azo ya kotonga, moi si na ye, oui, moi si mon salité, aso ki pa na ba na bien te, ayebi ko sala boete, makamok di ozo sanga di ya salanga te, mais ceux qui a sala yo te, mais kasi yebisa ye, tinga na ninga ko salanga boe, poko sala anga ngote. Donc, ok, jamais kotonga, moi si. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oh, le maman makasi, maman. Voilà, donc yo kayo. Nalobi balobaka amour. Donc ce qui to bandika kako katse mot amour. Amour et usaka na amitié. Ouais. Si amitié est pas pour garder l'amour, il faut d'abord qu'on soit des amis. Puisque les liens de l'amitié, il y a un des Dakar. Amour. Donc, qui on s'est marié, ou bien on s'est mobile na yo. Ça dépend. Il y a des gens qui sont banda qui naé, là des gens qui sont qui naé. Ouais. Puisque tout ne se base pas sur les mensonges à départ. Moi tout ça y a quand l'hôpital na yé évangélie et puis la carte a changé, a progressé. Le mobile ou sous ayaki na yé na lona vérité, la carte a changé. La carte a changé. Donc, tout est vice-versa. Donc, l'Ibala, pour moi, dans le Baka, na moi, si na mobali, bango nyoso mibale faut baye ba komi pesé. Ouais. Ça na l'Ibala. Parce que ça tu as vu komi pesé, ça sera toujours des histoires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la question espace wana ya bolingo. Ouais. Pour l'année. Pour en retour à Japé, bolingo. Bolingo. Ouais, ouais. Mais si la question espace à bolingo, la bolingo, il faut la donner une question. Et ça, c'est le bonini, et ça là, que nous avons bolingo na place haute. La temps est à
kala nakokende musika te tozonga na biso na Afrique puisque na poto premier bureau azalaka te deuxième bureau azalaka te tozalaka kaka le marié légitime mais na Afrique okomona tata moko boye afandi na lopango na ye na basi na ye 6 7 8 ne basi wana balingi ye tokoloba eza bolingo to eza bolingo te. C'est encore une question que je me pose. Est-ce que tu peux parler à amour et zalaka? Amour et zalaka te. Basi wana onyo so bafandi tout autour na ye ya tata wana. Okomona tina mwana muke afandi wana. Est-ce que tu peux le eza bolingo? C'est bolingo ezalaki te. Et puis na mama wana bakoyele bambanda. Asepeli na ye akomi lokola reine. Bato wana bazosalela ye misala. Est-ce que bolingo, papa n'a posé la question, est-ce que bolingo est à la kaka moi aussi, ou bolingo est à la kaka mobile? Bolingo est à les deux côtés, maman. Bolingo, il y a un tour est à les deux côtés. Bolingo est réciproque. Est-ce que moi aussi je suis mobile? Mais déjà pour tout d'abord, sur la Bible, la Bible recommandait que Marie aimait vos femmes. Oui. Pas moi si, moi si, soyez soumise à ton mari. Donc, il faut dire moi si à 100%. Pas à 20%, à 30%, mais à 100%. Voilà. Oui. Mais moi, c'est mon loko la zoba. Voilà. Ça aussi, maman. Merci, Kamoniati. Moi, c'est mon loko la zoba. Voilà. Hein. Voilà. Si, si. Voilà. Bazali. Non. Ouais. En tout cas, ce qui n'a pas intervenu dans le cadre de Bolingo, que pour moi, on a pour les réseaux sociaux. Batona bakendaka na réseaux sociaux ndenge bozolo bakende kolongola bilamba, c'est du n'importe quoi. Bible, peut-être aussi Bible autour de ça de la Bible oyo et interdire biso pour mon nudité ya moto. Moto abali yote. OK, donc on la nudité na ina ni. Voilà, c'est ça. OK. Ça portait la malédiction. Je suis d'accord. Porter la malédiction. Ouais. Bible est interdit comme ça la nudité il y a moto. Tu te dit comme ça mais la lelo bien lelo to lobby. Tu te kenda kana profondeur ya prière, tu kenda kana profondeur ya bontambe. Papa disait na kolobelo comme encore. Okomona moto moko boye abala, akoma na ndako na ye libala to fanda te. Pourquoi? Parce que ça yebi na ye mibali ebele. Mobali pe kote na ya ça yebi basi ebele. Tiko bozola la Solange na mutu na yo soka ni Solali na mami. Vous comprenez un peu? Vraiment, ouais, ouais. Ouais, ouais. Puisque l'image ya mutu ozola la naye, oza na Faustin na mbeto, image na yo eza mutu mususu. Image na yo eki wapi? Oza na nani? Siko leo kosisa ba acte na yo ya bolingo na yo otali ye olobi tcha makambo na yenyo saso sala awo eza na mona tina ti bolingo kozala ekozala ti donc intervention na ngesu kilika wana. OK. Merci beaucoup maman. Vraiment merci beaucoup pour l'intervention na yo. Oui, appel na bandeko na biso ya basi o balinga ko bala soki bala Faustin elongi no esuka na Faustin. Kokanisa na kati ya Faustin te komona elongi ya Philippe ya Thierry te esuka kaka na Faustin. Bandeko na biso ya nini ya mibali soki obali Solange soka na okaka na Solange makanisi no ya mani eleka soki wana nyonso eleki libali kotambola. Voilà. Merci beaucoup maman. Malobombo quand même maman étoile. Alors, phrase moi est très important. Naebi ke nazaki na kamane mo nazaki na kamane na mo ya Tchad. Ya Tchad quoi. Donc azaki na moi azaki a bala azaki na 5 bana na. Moi si nazaki vraiment canon donc on a trouvé canon. Mukomo to temi to solo la boye fi moko alekani abaluki atalié. Ngabi oh Mohamed
jusqu'au baluki otali fio mais mwasi ozali na ndako aleki mwasi yo na kitoko ti aye me robe wana ndenge esimbi ye ekosimba mwasi na nga ndako bongo te na trouvaki te ma ridicule apa yo faire comprendre ngai yebi etolo oyebi ke fille oyo lelo le na okolela mwasi na nga na kotia image ya fille oyo oyebi nazalaki choqué donc ndenge tanti ndenge auti oloba boye donc rappele ngai histoire oyo. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Non, non, l'émission, on vient d'intervenir. Ok, merci papa. Torolanda, yo bengi na mbokani. Dans la Bruxelles. D'accord. Maloba na mboka yo, to yo kayo. Alors, on a bengi pour intervenir. D'abord, merci beaucoup pour la bonne émission. L'émission Moura Makassi, parce que le mot déjà amour est un mot, il n'y a pas si. Oui, il y a Didier Zanga, l'homme le plus géré à Bruxelles. Dimne volume na sima. Longola volume ya émission ozotala kuna. Dimne volume ya émission wana. Allô? Ouais, compliqué de rappeler les sous-sous. Puisque dans la vie du public, tout ça va unité dans l'épisode, il y a bien rappelé Europe Mobimba. Donc, d'Abengi et Kati, ils ont encore rappelé. Ouais, puis ceux qui peuvent mettre, mais qu'on rappelait quand même tout qu'à intervention de Ronabiso. Oui, allô? Ouais, allô, papa, toi, Yokayo, voilà. Ouais, il y a Didier, bonsoir, et là, l'homme le plus géré. Ok, voilà. Allô? Oui, l'impression que là, il a intervenu, d'abord, on a sepelé ma casse de l'émission, ça, on a fait surtout l'émission Oyo. On a sepelé ma casse, il a intervenu quand on ne commence à se rebattre, pour la mini biso, bato mangala, bato mwindu, tulingaka liboso, leo simataka koboya. Nangana lubana luboyeke, bulimo ebanana mwepa ya Adam. Adam azalaka mutu, altebi couleur azalaki na ngote. Donc, tant que qui mwasi asepelaki na ye. D'abord, mwasi nde mutu aseplikaka mubali. Mubali nyonso oyo alinga mwasi na ye, na taille, na beauté, azalaka sebi na eloko moko boye oyo alandelaki mwasi wana. Soki mubali a changé, c'est-à-dire eza mpe eloko moko boye mobali aye kokuta epai ya mwasi wana ndenge amondelaki ye mpe liboso te. Donc bamibali ebele mpe lelo balela parce que basi oyo bamonaka na mosika bangengaka donc après en réalité baye kolela baye kosutuka eloko moko ya mibale ndeko mwasi alobi na sepe nango makasi esengeli mpe basi bamipesa mpe valeur na bango et surtout lelo tokomi komona plus que mibali basi nde bakomi ne kobala mibali donc oza kaka na relation moko ya 2 mois mbala moko mwasi azosengaka il faut bala ngai boye na boye na boye na boye donc mobali soki amoni mpa ya mwasi parce que selon ngai namonaka ke moto akondolaka bolingo ezalaka mwasi mwasi nde moto amemaka bolingo mwasi nde moto azalaka tendre mwasi nde moto azalaka na respect mwasi nde moto azalaka séduit mwasi nde moto akoséduire mobali na ye parce que soki mwasi aza séduction te mobali alandele nini parce que mobali soki alobi kaka ke wana aza vrai chéri wana aza mwasi malamu kitoko ezalaka kaka beauté te kitoko mosupe mobali mosupe balanda basi mosupe mpo na mayele balanda mpe basi mosupe mpo na forme balanda mpe basi mosupe mpo na nini donc mobali azalaka kaka séduire eloko moko boye donc ada ntango amonaki eve azalaka séduire donc eza kaka te kaka mpo na nini biso bato mwindu bato mangala surtout tolingaka liboso nsima nango eza mpe na bato mosusu mpe mangala balinga basi na bango banda bana mike ti lelo mpe bakoma bakoko donc bolingo eza vaste donc ezalaka kaka bato mwindu te nalingaki normalement donc ndeko na ngai na sepe makasi mais alongola na eloko na ya bato mwindu parce que mpe bamindele mpe nde mpe basango mpe basalaka mpe divorce donc mpo na ngai namonaka mwasi aza mystère mwasi nde mutu nde azalaka cheftain ya amour ata na barelation nyonso ata na kati ya ndako omona aza propriétaire séduction bamakambo ebele respect donc soki loi wana eyaki na ntango apôtre paul mpo nazwa matango ebele te parce que nazoteya te
balobi ke mobali il faut alinga mwasi na ye parce que na début déjà problème ekotaka bayebi lisusu balobi ke mwasi il faut azala soumise donc ezala na devoir mpe ezala mpe na droit donc mwasi il faut azala soumise mpe mobali il faut aimer donc bato aimer eza obéissance na deux côtés donc amour eza na deux côtés donc eyaka après donc l'homme aimé vos femmes nzambe te moto atindaka adam ke ada linga eve te nzambe apresentaka ye kaka mwasi mama moko ye moko ada akomi kokanga atuna mpe kutu eta dame na ye te lelo mpe tozalaka komoni mwasi boye otuni ata moto apresentaki yo te yo moko kei ntango ozwa baproblème ekomi ke o mibali lelo bakomi bandumba mais eza na basi ebele baa baimpoli eza na basi ebele baa basali te eza na basi ebele bayebi koséduire mibali na bango te eza na basi ebele bayebi kobongisa te bandako na bango te eza na basi ebele lelo babima na bafacebook ke boye te boye na boye mais ata chambre ayebi kobongisa yango te en tout cas na c'est une émission nzambe apambola bino ya didier tokocontinue donc c'est l'homme le plus heureux mpo na nga eza kaka bato mwindu te oyo bato mangala balingaka ebandeli na suka nde bayaka kosepele ezala phénomène ebanda na adam ada ntango amonaki eve donc mwasi aza moto oka fasi edukaka mobali du jour au jour donc mwasi oyo ayebi ke naa mwasi ya motu il faut asalaka eloko moko boye asala krakisaka mobali mponi balobaka oyo balambeli mobali tangawisi yo kolamba tangawisi te ndeni oyo bamibali bakende kuna boyo batiki yo ndeni mponika mobali fo akende donc en tout cas merci beaucoup na kati awa parce que mpo bato ebele baza na ligne donc eza kaka bato mwindu te donc eza vraiment donc eza phénomène donc bolingo ezwaka race nyonso tout donc côté mwasi na côté mobali il faut équilibre toujours partout donc c'est l'homme le plus heureux petit nom à Bruxelles nzambe apambole ebele merci beaucoup ya dide. Merci beaucoup l'homme le plus heureux namoni mpenza oza heureux mpenza merci beaucoup. Oui, alobi très bien. Alobi très bien. Pona parce que nenga alobi boye ke na lobi ka pona ba noir parce que encore tolo be ba couple na biso en général quoi. Donc totie be étranger te totie à biso en général. So alobi très bien. Après alobi le romo ke zali femme ndé mut fois séduire mobile. Mais non nga pas na séduction faut ça réciproque parce que là na bible l'homme aime ta femme comme t'aimes Dieu, donc ça veut dire que Nzamba pesa qui mobile pouvoir en a séduire et après biso sima to rajouter un peu. Donc séduction vous mes alliés réciproque. Donc 50-50 des actes que moi si comme toutefois jouer un rôle de séduction non. Là côté n'a d'accord n'a été mais nous sur le bi n'a d'accord naé séduction et à réciproque so les réciproquité au marché té. Na banda ko ya ko séduire yo te pendant yo zo séduire ngate ko lembisa ngape à force. Là yo zo séduire ngape na zo opi ça ngape motivation au séduire yo. Ngape le na o séduire yo na zo motiver pour yo séduire ngame so ezaka ngaka mna séduire à force na babé mais na o séduire pour rien. Donc dans lembana na o tikana nga séduction est réciproque dans un couple faut ça réciproque est très important. Ouais, bandiko balandi ya émission na biso ya vie du public na likambo oyo ya thème na biso ya sauver le couple congolais. Maman Étoile ngana ko pesa pena raison na likambo lobi que séduction ezala penza les deux côtés puisque okolinga mwasi moko boye yo zaka ba façon na mo la telaka. Mwasi pas ba façon na linga mbala la ta poso mbala la ti bongo mwasi se sentir séduit quoi. Que mbala nga séduire nga. Automatiquement faut ngolata ndenge mwasi na yo alinga kolata mba misomo naza alata ba cause afila pantalon na se ya libumu mwasi alinga le bongo te akozo te papa nga alinga nga ba fashion olati ba jean oui amolata bongo ozo séduire mwasi na yo mwasi pas aza heureux amona ke wina ça m'a séduit par mobile nanga si ngai omoninga mwasi na nga soto bimi na ye. Et la Bible moni onenga lati bozabe mais moi ça nduma ngai na linga bongo. Ah voilà, c'est ça. Alati ngo pona ngai. Ce qu'on a presque na ke tala siko ba o msu ya libanda. Yemo déjà telinga yango. Yebizanga sur l'hôtel wa libanda nengo. Voilà. C'est ça chose autour le beza très important les kambo otoloba parce que oyebi ko dialoguer na mwasi na yo oyebi ko yebisa mwasi no kinga na lingaka mwasi ala telanga boye mais chose que za mi bale belé bakoka koloba ngote ezo sepelise yo bato baba balati mazo ko yebisa mwasi na ete kinga lingala musula telanga mini na lingaya mo la mini short na linga mwasi la ta robe mulai moulante. Donc tout ça ça fait partie des dialogues donc ceux qui osana au dialogue doit nezate il y a un couple moyen avancé zate mais ce qu'on yebi ko ça demande voilà nga week-end passé Étoile na biso beta tour na Lyon on a biso beta tour
na moment il a trouvé tout que mon pépé. Oui. Mais nata super ami ta bopenda mais ngadi moi ça bina zona ke bonga makia ke bonga o ya bima bonga mona ganga Itu siko no na ebiso me suka ngabe siko no tali bana nini. Siko yebi ta non, eza réalité. Eza okambo o ezo le kamba couple nga na donc na sepela ki bongo. Donc na vandi na yenga moko esa nga sentiment déjà moi na tala o ya libanda ezate po. O etina zoto na libanda ye moko ja atieli yango siko. Siko kene libanda tala. Wala combien ya koloka. C'est ça. Et oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est comme ça il faut moi ça attirer yo. Mobali ayebi ke ngana linga bongo yanga ala tele nga pe bongo attirer nga danger. Ben voilà. Mais après na mibali mususu pe akoka koyebisa mwasi te ke ngana lingaka olatela nga boye akoka ne pe koloba ngo te eza ya mobali mususu azotala na libanda mais mwasi na ndako so alati ngo akomosala pe scandale longola okobima boye te ça veut dire que yo préfère komona ya libanda olingi ya ndako alata te eza mibali Oza na raison likambo lobi mon étoile. Tout à fait raison. Wana mobali wana ata sir na yete. Oui. Ami bangela to bangela mwasi de so sa libanda. Oh, mwasi sa ya yo bozana ye. Po la ti mobali yo kati mobali na oya zeno aboka kena ya tiki yo. Oh, asa ya yo bozana ye. Ben oui. Ben oui, hein, c'est vrai hein. C'est vrai. Merci enfant de Jésus Lusumbu ton ça l'émission y a pas de souci. Combien de numéros on a privé dans le l'émission, il n'y a pas de souci, enfant de Jésus. Donc, toi, yebaka, bolingo, nezali papa, maman, réseaux sociaux, tous on a terminé na biso, réseaux sociaux, tout au Rosaranango, au Viber, au Soki Nin, Imo, WhatsApp, il faut mobile na yo, azan accès nango, et puis moi, si na yo, pe azalan accès na yango. Po tous a kimi na ba couple na biso. Po so na nyonso wana azo so na mama bete. Parce que raison ya ulukela yo. Ben oui, c'est ça. Raison ya uluke. Po lelo ba réseau comme na ya réseaux sociaux karo réseau abomba WhatsApp na ye, abomba Facebook na ye, abomba Viber na ye. Soki nyonso neza na ngote so yebisanga raison ni mobala ulukela yo. Pour raison ni mwasi a ulukela yo. Ben oui. Et na mwasi muso a maquillate pour la mobile na mais a maquilla pas quand a photo pour tia na réseaux sociaux. Et a moli moi séduction à réseaux sociaux c'est pas normal. Yo maquillé pour na mwasi na mais a okamana ça débat c'est maman na maquillage a quand photo pour tia na réseaux sociaux. Mais moi mobile non aussi maquillé pour na yete non mon côté dans nos réseaux sociaux mais a moli mo mabe. Au moins moi si vous comme ça to bi ba photo no kitoko maquillé ko bi maquillé on dit n'enga na changer photo. Allô? Oui, allô? Ok, ça volit mes émissions. Ok, ça volit mes émissions. Toi, yo kayo. Ok, maman, je vais couper. Allô? Oui, attends, je vais couper, hein? Voilà. Ok, ça volit mes émissions. Toi, yo kayo. Ok, attends, je vais couper. Parce que moi, je suis en Belgique. Dans Hollandabino, et voilà. Attends, je suis désolé. Ouais, écoute, je vais faire tout couper. Et c'est au Canada maintenant, hein? Oui. Non, c'est bon, Ekiti. C'est bon, hein. Toi, yo kayo bien. Ouais, ok. Mais dans notre émission, moi, je suis ici en Belgique. Naoti Kolababino et donc ça la biso. Mais moi, moqué, parce que moi, je suis un peu jeune. Naza jeune, naté jeune en Belgique. Ouais. Ça me fait plaisir. Et monsieur Obosalaka était à Rabiso. Mais, Nikonanga, on t'a demandé pour Pembe. Oui. Un problème qui est là, Bino ba mikolo, pour ça la salaka, je parle, coupe un peu ton téléphone s'il te plaît. Au moins ma cambo bo te abiso,
Oui. Yaya, coupe un peu ton... Coupe s'il te plaît. Moi, je suis à côté de mes enfants. Bon, ça la émission. Côté les enfants, d'abord jeunes. Oui. Nga, makambo ozoloba, eza mwa soni. Mbuta eza mwa soni, parce que biloko ozoloba, bino bo, je suis un petit gamin là, tosolaka. La dernière fois je suis passé, boli msanga, bato bo la biso, hein. Na kotaki na émission moko, et dans mandé for pembe, parce que je suis là, je parle, mon téléphone, ça me coûte cher. Et Mouta, est-ce que Bino Bamikolo, Makambo Ozoloba, Bandeko Nangayo ya Bandeko ya Mike, Bozolanda, Tozoyokayo. Mabe Oti epai ya Bino. Bino Bozaba Zena Bisoti, Totala Bino. Tango tokendaka bafeti tokenda bafeti tomonaka makambo bosalaka biso tokola awa na poto lingala yango toyokola yango awa na poto makambo bosalaka tous les émissions oyo osalaka tolandaka bino na bana mon vieux olimisanga avec ma maman qui est à côté. Ouais. Et est-ce que bolingaka biso tokendaka liboso bientôt kitaka na se Bino. Eba émission na bino mwasi na nga aza pembeni poteka biso tokendaka liboso biso boza papa na biso mais ça ce n'est pas pour vous, hein. Bandeko bozolanda biso toza bana tokoli awa na poto lingala toyokola awa na poto makambo tozomona on pleure tozolela mais mikolo je vais continuer boteyaka biso ke bana biso boye awa bokoli awa tokende liboso. Mais maman, na kacho muke, dans ton père conseil oyo, les occupés acheter. Papa. Papa. Oui, maman. Ouais. Les occupés acheter. Donc ça, bala mike na mikolo. So la na biso bien depuis to banda thème ya émission oyo. Voilà quoi. Mais matamo. Mon vieux. Après, pourquoi Bino Bamikolo, c'est un exemple. Marqué au Bozoloba, Nengen a moni Mama Zoloba, Zoloba. Exemple, ça non, maman, moi je vous attaque. Nazo attaqué Bino, hein. Exemple, ça hein. Non, on est prêt à vous répondre. Hein. Aux attaquer net na critère nini. Oyo ozo na exemple zate net na critère nini na critère ya bolingo zate na critère ya nini ozo ko attaquer biso mais oui mais on sale chomoko kitoko moi je vous attaque bino exemple bo pesa biso net lelo nga na saki na camarade nanga c'est mon téléphone. Excusez papa. Excusez papa, n'a double appel hein. N'a double appel, n'a zo rappeler le téléphone, n'a zo rappeler après, n'a double appel. Bon, on va vite fait, c'est là na deuxième appel en attente. Voilà. Continuez vite fait, ouais. Oui. Vous allez me demander ce qui est des millions. Vous trouvez que c'est normal? Bah, c'est un million. Mais Makamozolo, papa, on dit qu'on s'en tape un peu à côté, s'il vous plaît.
oza besoin na carte émission te wana ozokende discours à côté po banine mususu okodisu ndenge mususu oza pena un peu à côté maman so papa to bengana après hein merci beaucoup vraiment OK, merci. Étoile, c'est normal donc Malaika, ouais, Fumilia, c'est normal. Tu côté Mdumso à Bengi. Voilà. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Au le moment en casse, s'il vous plaît, puis au diminuer volume à l'émission. Oui, on a participé à l'émission. Voilà, Torio Kayo Papa. Merci d'abord en beauté. Ouais. Allô? Tozolanda Papa Torio Ka. Oui, merci déjà en beauté au départ. Par rapport à ouais, bonsoir. Pardon, c'est carté mon petit. Allô? Papa, Tozoyo Kayo très bien. Qui est mobile moi donc au départ na makamba bolingo mukanda ça n'a rien à voir donc pour lire mon teto ko tena mechi akosa ki soki ndi na mona un peu flou pour déjà makamba bolingo mukanda ça n'a rien à voir. Allô? C'est bon papa, Toyoka ouais. Toyoka intervention na yo. Au départ, bon, ça n'a un titre, donc, et on est au peu, ça m'a connotation, ce qui n'a pas eu mon candidat lié, donc, si tout ce qu'on m'a candidat, là, il m'a bolé, comme sous. Donc, net exemple, mon apporté sa terre à terre, et moi, ça m'a à Paris, donc, la méthode déjà qu'on est, à produire, et merci, moi, si. Après, on doit moi chance solide. Mais comment ça se fait non? Mais après, certains t'accompagnent donc c'est normal. Donc, on est ma kamsu, ma kampa bolingo, ma kamsu. Donc, mon kanda na bolingo, ils a tout ce qu'on a rapporté. Puis, on connaît son tazang mon kanda. Donc, à la droit bolingo, tout est guiné, valère, moko, na ba paras, ma réalité, ou azan na kati. Mobile, ou azan na kati. Alors, quelqu'un mobile, ou na? Azan mukanda, qui changer l'eau mon côté vraiment. Après tout, souka ngokaka, souka ili procédure masoko souka zoka mukana. Moi un peu même na kokolo bango te quoi. OK. Ngina zonzo na sima papa, thème de to débattre yango wana oyo moni na titre. Mais lokola ndi wana biso étoile oyo mwasi moni auto travailler na ye mtanga peut thème wana lokola téléphone est compliqué qui na début peut-être au côté après. Est compliqué qui na début yango to changer le titre mais na mitela qui déjà titre wana comme titre phare il y a une émission à lelo na mi komela qui yango déjà donc to bana déjà émission moyenne façon exacte mais deuxième titre auto entamé ezali likambo ya réseaux sociaux ndenge eza ko boma ba couple moi c'est mobile vous anda ko moko mona bozana ba réseaux sociaux mais moi ça na code na yote un mot de passe te o yo posa un mot de passe ya moi si na yote voilà thème auto ça c'est ko le versiko yango mais oyo lobi oyo to continuer yango lobby. Voilà les caméras expliquer. Ah. D'accord. Bon, pour les réseaux sociaux, des exemples à quoi on a groupe mais pour couple ça un modèle non vous avez dessin mon côté au sokindeni donc bon n'évitez ce qui moi ça n'a pas avec na réseaux sociaux sur l'inga zalandeni mais moi ça n'a pas za kate sondeni mais bon quand on a fait avec le côté donc pas ce cause un problème mais couple la couple ils en a na modèle na en tout cas na commentaire ma coach ma casté pour ouais mais papa ils ont débat tout cela ils ont débat yo za na réseaux sociaux mais moi si nous avons na code na yote mais cause un problème té mais so yo soli na likango moko boya libanda moi si na koyeba té pour ça na ko passe na yote ou soki moi si pas sololi
ou soki mwasi pa sololi quelque part yo koyeba na yo te omonte bolingo ezokenda ndenge obongama te mais ezokenda ndenge okufa po soki yo sololi na likambo libanda mwasi no ayebi te kompe bo mwasi mpe babandi komema ndenge moke bokutani mpe mwasi na oyeba ti mpasa na moli mpasi na yo te mais sikoyo soki neti totika neti réseaux sociaux bona libanda ntango atambula boye tonga na tambula boye masolo ekosama te ya réseaux sociaux eza plus facile ke ya ndenge ya kotambola ya libanda ya réseaux sociaux eza tous les jours ya réseaux sociaux eza très facile donc na minute omona te information ko boye na 6h na 6h 2 minutes eza déjà épandé na monde entier réseaux sociaux eza na vitesse moko boye par rapport à vie réelle de vivre boye na vie quotidienne donc wana eza vraiment toloba boye eza kaka bakana bakapa nde nini to banano au départ edépendre na moto autilisaka Facebook par réseaux sociaux ka donc yana ba wana vraiment naza na commentaire mo na koloba makasi te mpona eza moto na moto ndenge autilisaka ngo donc wana eza pasima mpa nga na commentaire mpona ebi dépendre na moto ndenge autilisaka ngo donc so aposa commentaire ka ndenge na utilisaka ngo bon ndongo bisoka kokota sopa kokota na kokota ya ikabu ya secret mais papa pona ko éviter kaka na conseil ya bien pona ko éviter kaka soki bolingo eza na mwasi na yo una mobali na yo il faut transparence ezala quand on dit la transparence la polele passe les réseaux sociaux na yo il faut pesa mwasi na yo mwasi pe mo passe les réseaux sociaux apesi mobali na ye yango na transparence pour ces aba mibali o ba ko tsaka ba trouble ma couple ya bato eza na basi mosusu bakotsaka batrouble ma couple ya bato akolandela mobali na yo na nzela ya réseaux sociaux ayebi ke mobali wana bala mais ye azwani kaka kolinga yo mobali mosusu bayebi ke mwasi wana bala mais azwa kodrage kaka mpo ayebi kata mobali na kokota réseaux sociaux mais esanze kaka mobali na mona ke ya wana kodrage mwasi na ye epuis epesa bino baproblème donc il faut kaka kozala na transparence conseil topesa yango wana omoni epuis confiance na biso bato mwindu confiance ekufa na mon frère Francky, lui qu'il faut se faire confiance entre les deux côtés. Confiance na biso batawangala ezala na ngote. Même na neto vivara na nena kimasa de confiance ezala société. Donc même na bolingo confiance ezala société. Pas confiance ezala soki moi sina mobali. Voilà. Tant que ça ba débat boeto te makate likolo soki kufa. Photo ke na muzindo pourquoi ekufa to meka ko apporter ba solution to ko betaka tango tiki o confiance ekufa bon so to remarquer ndenge na ekufa mais pourquoi ekufa pour on ba solution mais pourquoi ekufa mais casta non lui pourquoi wana yango to ba siko il faut dialogue ezala bo sali dialogue pourquoi ekufa qui est fautif mobali posons ta confiance Esika ekufa wana donc dialogue ezalaka te. Alors soki ekufi ozozonga na likambo oyo tolobela papa mikolo soki omoni ke ekufi ekozonga susu te confiance ekozala susu te chacun azwa chemin na ye mpo mabe eya te après mpo yango moto eza kopousse un jour ka mobali abomi mwasi abomi mpe mobali olie ke bovandaka bongo na ndako confiance ezala susu te bolingo ekufa yo na coin na yo na moni pasi nosolwa na bato no akote mwasi mpe asolwa bato na akote flamme ekopesa omona bana kanda na soit obomi mobali babomi mwasi yango makambo toza kolobela papa na baémission oyo yango wana omoni tozoloba ngo bien maintenant mwa baconfusion quelque part tozosala pa neti kopesa si mwasi na yo bamo de passe wana de confiance eyali nzoka en réalité nzoka rien. Et c'est la partie à confiance, papa. Non, non, il n'y a même pas question vérifier. Quand on a confiance, le fait qu'on ça mot de passe, il pour répéter que vous avez confiance. Et l'obité que son PC monde passe, il a comme une confiance à 100%, mais il a parti à vos là transparent par rapport et à partenaire et aux vivre naï. Vous avez la transparence envers eux, c'est ça. Si j'ai un son à Coco Blanc, de façon que non, tout le canal, pourquoi confiance et coufa.
Donc confiance ekufa mpona nini? On a manque de dialogue. Manque de dialogue. Donc manque de dialogue, il y a de confiance mandat. Ils ont joué énormément. Normalement manque de dialogue, tu peux dialogue mais et comment surtout to changer le système. Non, tiens un exemple moi quand net les lois na biso. Non, tiens exemple les lois. Donc question quand ils ont réponse quoi pour la différence entre génération et biso ndenge zo sa bona ba na biso. Différence wana ndia wana. Ce qu'il faut qu'on trièvement qu'on étudie et là nini lolenge ni ba parents biso bazaki o biso les autres zande monate ya wana ka clé. Mais bah maman na biso bazaki na beaucoup de dialogues que nous hein. La génération a biso dialogue pas assez hein. Bah maman na biso bazaki papa zo beta na chambre ko ba même pas que ba bête ozo moi maman li se vimba mais azo protéger toujours papa parce qu'il y avait tellement la dialogue. Il y a les lots de moi si des babana. Voilà. Mais il y a habité. Donc na une kolbaneli ni ba maman to ba papa bazaki préparé. Tant sous to ko tia ka neti maman mo gazo subir makamo boye. Et tant sous jeune fille mo léon la génération sous to kokate. Kwani baki na lo lenge moko ya mona libala. Donc na benga on le kwaneti ferme ni na kokotize pona ko donc dataka lolenge moko emone moko ya jama biso tonto lo balibala lelo to komo batam soko libala to pona sa ngomi to ko bakale tika mariage entre temps mariage na libala eza elo moko te malgré ça ko neti ko kokana mais elo moko te donc ba wana bazaki préparé pour nos côtés en libala moi style de vie moko wana style de vie moko na bobiso lelo to perba et style de vie wana yango zo sala mo bakoko sonde to kuta ngo to kopie biloko to ya batu oko ndeba bakoko oko lamba na oko sombela liboka muninga kwanga te biso lelo to koma sombela ngo kwanga yango tango sombela kwanga kuta na ba surprise ba ya mwana. Mais papa yango to solo bana yo so to ko ba ninga puisque po manque ya dialogue nde ezali ko mo ni mwasi na yo azo copier o tala kinga na soma kelo nga be ngina soma mais vanisa mwasi na yo sa dialogue na buta fa bolala tranquille na mbé chérie omoni ta bon ba sala boyebo mobile na ye asala bo wala coopéra ngai na coopérante yo sala boyebo ya sala boyebo ete bo solo li obikela mukemi ko to zubomba bon to sala boye soki monta o ekoki yo ko somba eloko wana. Après, malé après tout ça, le dialogue n'est pas bon. Ma vie, papa, yango ça. Voilà, manque de dialogue. Nous sommes les autres groupés quand les locaux, mon cause groupés les locaux, on a manque de dialogue. Dialogue, hein. Nous faisons pas dialogue, papa. Kosolo na contenu ya kosolo la. Ma solo ni beaucoup solo la. Ba to so ko ya bo solo ni bo solo no de l'autre côté, donc, on parle de contenu, mais contenu, quand c'est pas tant aux en couple, parce que ma solo, il y a venir, il y a couple. Ben oui, c'est ça. Tant que ça, dialogue dans moi, scénario, pour cela, venir, il y a couple. Tout bon, sans boyer, tout ce moment, terrain, il y a quelque part. Tout ça, là, moi, boyer, tout les vacances, il y a bana. Tout ça, là, boyer, il faut l'objet, au sommet, il n'y a pas vraiment, c'est blague, il faut là, on a ces blagues, il n'y a pas pas. Tout ça, papa, pour là, tu as oué na moni sur la tu oué na et simba. Et ça, pour na bien ya couple na bino. Il y a tout ça la dialogue. Tout ça dialogue, tu reportes pas tout que ngana, tout que robina pour nganda, non. Oui, c'est ça. Papa. Dialogue na couple est très important. C'est que tant soso bovani bobozo subeta masolo ya ki o yo fosomba versation, yo fosomba boye. Donc contenu ya bino, mais tant soso ba obeta pe masolo mususu ke ame ndani ni to moko obeta solo ke biso tata biso mama biso likambo batikala kosala ngo te na tika omona bango sika bakunda te oyo na tika banda yebana te donc eza on a ba contenu masolo mususu kama ba toperde lolenge na biso par rapport à ba parents biso nde bazalaki na lelo oyo malgré makambo mususu bakola kana eti makambo neti ya kala mera kala te mais ko adapter un peu na lelo ko adapter un peu na ndinga lelo mais soko adapter na ndinga lelo komi ya lelo maintenant entre temps ko kendo jwa ka makambo ya bato mususu ka copier olobi ki eza lelo mais tant okoma na suka ba eleki mutu yango zo
Mais papa, ceux qui sont en couple à solo et qui ont un dialogue moi sina tant moi ça que copier les bandes ou yo que copier les bandes musuza otika jamais muninga kenere kona ke copier yabo non tant mo muninga yo copier les bandes tant zo yambala moko vandisa yi bo solo li oui kotika ta ke copier après il y a un problème dans couple donc on va ça dialogue à mabe tant mo muninga yo copier les bandes au vandisi muninga tala mba ile ngalo zo sala eza malamu to monde ko mema boyeboy ne ba ba zo aka yo yebite ne bi zo zulaka ba mba yebite il faut to sala boye faut to sala boy il faut to c'est comme ça papa mais oui, c'est ça dialogue so bi na bi so ils ont compliqué le lo mo je comprends pas quoi donc voilà compliqué na te mena ko ba par nga iza mon clé de que dialogue problème ezali yo kansi tango akala tango baparent biso pe bakonere pe ezalaki te ezalaki nango mais nombre moke bande pe odialogue kokanisa te ke eleme ezalaki wana dialogue mais eleme ezana eza dialogue te mais eza topetre bavaleur na biso lolenge oui mais bande protéger beaucoup de choses nakoyebi biso eloko moko papa ntango akala yoka papa ntango bapere na biso bamere na biso kala réseau sociaux ezalaki te oyebi yango il n'y avait pas de réseaux sociaux donc kodake basala libanda donc kodake basala libanda ezalaki difficile po baparent na biso mona fa kosa mama ke nakokende réunion moko boya moziki de réunion nakokenda camarade nanga ok papa na kati yo moke toyamba motu mosu alinga kota. Allô? Allô, papa Didier? Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous allons intervenir pour la papa, nous allons parler sur le dialogue. Voilà. Ce qui a intervenu, j'ai comme impression que Basolo la Kateya, c'est que moi je suis l'ito indengeni. C'est là le début du dialogue. Voilà. Olinga moi si, donc adimisa ki maluba. Pour pas qu'il y ait des cobots, t'as pas fait d'ananda comme à l'obé, Izalaki, ouais. Donc, à Salaki Babadi, c'est comme ça le dialogue. Donc, ceux qui ont dit ça, les locaux, on doit parler, c'est ça dialoguer. Voilà. Donc, ceux qui n'ont évité, ceux qui ont dit copier relation nini, ou bien ceux qui ont dit je vois mal. Et là, on va créer, il y a qu'à copier et dater. Le dialogue est là. Donc, on y a foufou, donc on y a pondou, papa Jean, on y a l'osso, papa, c'est ça le dialogue. Tout passe par le dialogue. Tout le monde qui va conseiller, tout le monde en Angleterre, place Nini. Pour lui, le dialogue, c'est quoi? Ouais. Ceux qui n'ont dit, les sous, pour la cas, il y a réseaux sociaux. Ouais. Pour les réseaux sociaux, moi, personnellement, je suis marié. Baninga nanga bayebi kombo nanga ya famille. Mais na profil nanga Facebook eza na kombo yanga na mobali nanga. Donc le nom d'emprunt. Il y a déjà le nom d'emprunt. Et ça na bana mususu bakotaka, surtout ba star ya mike na kokende musika te. Okomona koti na internet abandi kolinga yo. Mwana wana aza na Kinshasa, mwana wana aza soki na 22 ans, nga mama mukolo na quarantaine, mwana wana 22 ans alobi nazo oser, akose nini? Akose nini? Nga mukolo boye, mwana wana eske akoya na bolingo akopesa nga, nabimisa mobali na nga na ndako to tokosala ndenge nini? On se pose cette question, on dit c'est du n'importe quoi. Moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, Nayaka Kota la bolingoté, Nayaka Koluka bolingoté. Nous sommes là sur les réseaux sociaux, comme le bien dit. N'a qu'à retrouver mes amis d'antan. La Koli na Katanga, la Fondaki na Kinshasa, la Zanabani à l'université. C'est sans ces relations-là que je désire voir. Des fois, j'entre sur le profil, je vois que tous les débats sur ma capomoko est intéressé, et intéressé entourage, à intervenir. Si ça peut aider les gens, ça aide. La casse à Mabala, c'est difficile. Vous voyez déjà, on a des gens qui ne savent pas communiquer. Voilà. Mais Badan, ensemble, pour la nuit. Ouais, c'est ça. Ça, la canine.
Salakate, Toningato Komawapi. Il est sur Facebook, je suis sur Facebook. Compte nanga yebiango, compte na ye na yebiango. Pour te dire ça, quand on a mutu songo pakala boye na boye boye na boye. C'est ça les réseaux sociaux, c'est ça communiquer. Voilà. Bon, l'ingi to communiquer à modèle ini. To communiquer ça, maman n'a pas de bâtiment. Pourquoi tout ça? Le mariage, moi j'ai dit le mariage, c'est ce que Yonanga te sauve vivre en attente. Brillant na libala et salakate. Brillant na libala et salakate. Toujours le baba, c'est oh, moi je suis à ça, on peut sa mobile, il a confiance, mobile, on peut sa moi c'est confiance. Moi je suis à mobile, il y a na boy, comment on a négé ni matange kobi. Ta boy ngai boy, et couper ça na bilobela. Et couper ça na bilobela. C'est triste, ce que tu as gérer ton appui sur ma maladie. Ouais. Parce que nous n'avons pas le temps. Non seulement toujours dialoguer, c'est toujours la prière. Surtout ça, ouais. Toujours fait ta prière. Ouais, ouais. Nous, mobile, il a présenté les bossons en Zambie. Nous, on a présenté les bossons en Zambie. Kala, la Congo, il y a des actions. Il y a des actions. Sans effet, Yanni. Balobaka, une femme sage, bâtit sa maison. On déplace la construction. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, chers internautes. Merci beaucoup, Landa, intervenante, nous sommes Maman Étoile. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission pour nous lelo. Donc, ni nous regroupons conseil européen ça n'a couple pour les commentaires des réseaux sociaux. Pour nous aussi ça émission lelo. Ouais, toyoki ndenge bato sonde balobi ngelo kanga ya beti la ka seti na moni ndeko a changer na été. Balobi boyeke Bible lobi boyeke nzamba créé ki mokili na liloba na ye. Donc liloba eza tout, eza beaucoup de choses. Ce qu'on monique, ben voilà, aux mutu, aux luka, beau dialoguer, à comprendre, yote, laisse tomber. Tika non, parce que l'île eza tout, eza vraiment la clé de tout. Dialogue eza très important, dialogue eza très important na couple, dialogue eza très important na musala, dialogue eza très important na bana, dialogue eza très important partout yorokende, même na ki amitié, dialogue eza très important. Dialogue joue un rôle moko énorme. Donc sans dialogue, pour avancer n'a rien du tout. Pour avancer n'a rien. Et là, sa frère le bibo eke soki moi si na ya bimi linga obligé que ya sociaux. Mais les musulmans ça ko kende musala pe un mois mutu mo a déranger pe na balabala te hein. Mais so atie photo na réseaux sociaux 5 minutes 1 heure ba jeter mes bandits. Privé taqué. Facebook eza na vitesse, mon réseau social eza na vitesse moko. Donc frère kotika no koloba comme ça là ito eza na ka te kena zo code ou quoi la bani réseaux sociaux tie photo na yo ba yelio déjà ba ndia ko lingo ba ndia ko déranger au pendant que na baba ko m'appelle amsu un mois ta déranger aza na été mais na réseaux sociaux retrouver ba ko déranger. Donc dialogue eza très important. Confiance est très important. On a des codes, on peut des codes comme ça là et tout. Et tout simplement, qu'est-ce que mobile nanga aswana banani donc c'est tout. Moi c'est nanga pas aswana banani donc c'est tout quoi. Et zate keo on a peu pas confier portable nanga te. Donc faut qu'on a but moko ya normal et ça comme quelque chose de normal. Donc dans un endroit au côté de portable à mobile nanga dans un endroit où il y a ma téléphone mobile nanga comme mobile n'a pas exemple dans endroit où il y a ma téléphone nangai ngape parce que n'est pas couper be comme ekila mobile a na douche téléphone ils ont sonné et moi na yambeza te sota rosilika mais qu'est-ce qu'ils ont caché derrière téléphone ce que ça qui n'a appelle moko ya normal pourquoi yambate yango bikila na yango tozo lobela banini comme ça là et tout. Et ça peine à frère na biso mo la bibo eketo lobela mingi pona ba jeune te je suis sûr que à lundi émission na biso beaucoup te soit lundi tozo lobela pena sur tout le monde et ça ba jeune et tout. Allô. Allô.
Ouais, continue dans l'étoile. Ouais. Continue, étoile. Toroyoka, continue. Et Kati. Étoile, continue. Toroyoka. Frère Nabiso, dans le Bible, qui est le Belami, pour la génité, nini ke, a trouvé Makamo, beaucoup plus pour l'adulte. Sujet, ça, et ça, ni adulte, et ça, sujet, moko, et ça, pour tout le monde. Et à sujet, tozo, et ça, oui, allô? pour la moutounio, so comme ça. Bonsoir. Oui. Pardon? Moutou a bengi depuis Afrique, mais par raison à Kuna et Katia sont depuis Afrique. Donc. Oui, allô, papa? Oui. Bonsoir. Au bien, bonne émission. Il y a Bounia. A bengi biso depuis Bounia. Na Ituri, voilà. Toro landa papa. Allô? Tosoyo papa, allô? Toro yokayo. Nino ngai nazolanda mama na ndenge azosala deba wana probleme makasi ezali bana basi alo loba papa bakolanda yo loba. Ouais, dommage abengi biso depuis Bunia aza kolanda mama etwa ni oza koloba mais dommage lokola abengi depuis Afrique ba réseau na bango ndenge ezalaka mobulu nde eza kokata dommage. Et téléphone to bengela Afrique lelo toza nango te moyen to rappeler ezate. Voilà, maman étoile, merci de kinongo lobby conseil au PC. Bino tout bolanda biso to sarabino émission to sala ngo te pour tout ta mutu bona bulbo ke biso to za super koleka bino non. Donc na bino to sala ngo pona to sungana pona communauté na biso to luka quand même ko luka ko sauver ba couple na biso. Il y a trop de problèmes ba couple congolais surtout à Wanapoto. Alors, il y a d'autres toucher ma bloc à Mickey, Miko, ils ont touché ma couple pour la toque ou arranger. Oh, il y a un yoka, ayoki biso, abongsi couple nae, et vous allez mala muming. Na pesu mambo temi, kabino tu bolanda biso, tout kota na lesu sur lobby penza. Tous à son thème, so batem à mibalo, ba irresponsable, mibalo, ok, au tien moi, c'est mais wanganize, moto kosa, moi, aux alam kananzo, aux alam kanate. Or, moi, son ballon, pe konanzo, bala na yo, tout ça. Voilà. Mais le téléphone est en côte toujours. Allô? Allô? Oui. Oui, allô, papa. Quittez sa volume, il y a une émission qu'on a, s'il vous plaît. D'accord. Oui, allô, papa. Torolanda, yo. Oui, Nabengi à partir à Paris. Ouais. Nalina participer na thème na biso bino bozolo bela pour la confiance ou utiliser Facebook mona mwasi tout ça. Voilà. Bon, même si utiliser au pesi mwasi Facebook na yo ba code marambo nyonso. Donc eza nango eza na rolo ba eza assurance. La roue des assurances la personne au sommet, assurance des athées. Donc ça veut dire assurance à Bolingo, Isakaka, Yomoko, conscience na yo, et ça là que non, Naza engagé, donc Namuto, Moko, Bunabiva, Naye, donc Nabosa la bêtise. De pas la biso va congolais, donc pour ça la Moutumabe, il y a Kakoya. Le monde a monté bien, mais après un moment donc sentiment il y a qu'à ça la ma bémon ou qu'à donc pour qu'à bon. Et ça la réalité est belle dans le couple.
Oui, c'est vrai, c'est mieux. Mais ils ont confiance, c'est que nous trompés. C'est pas la confiance, papa. Ouais. Parce que tu vis vraiment. Ah, tu vis en appareil. Au PC, téléphone, Makambutu. Même à comment finir là, bande qu'on a eu Nicolas Zoua. Aïe, on a dit qu'on a fini. Donc, ça sert à rien. Il y a besoin de téléphone, voilà. Donc, créer les sous-sous problème. Amona que non serment va solisara yo, serment yo. Amona que bosolo la bien, mais il y a créé car likambo pour profiter. A créé car likambo pour en profiter na kati wana que non serment yo te comme makambo belé donc et ça là donc pour nous vraiment donc ça sert à rien. Confiance et ça au baloba to bona ba maman na biso ba bota biso ba pesa biso conseil ba bi mwana. Souvent, les gens aussi ont confiance. C'est tout. Voilà. Les amis, dialogue, oui. Dialogue est en boulaka. Na pardon, na merci, na confiance. Yo, dialogue, oui. Ayo qui yo, mais après, tout ça, la mode. Et ça, conscience à Moutou. Yo jamais beaucoup de la conscience à Moutou pour manipuler. Non. Yémogonam. Discernement et pas la biso zati, pas congolais. Tout ça, na discernement, na évité ma classe ni notre tama, professeur, tangi sa vie sauvé comme la motivité. Au monde, non. Tout ça, comme l'avantage, c'est que ta poto. Ils sont tout le temps au monde, aux autres, la électricité, mais aux autres, physique, aux autres, mathématiques, aux autres, tous en cours régulier. Ouais. La journée, mon corps, oui, awa to comment na poto laisse tomber. Les États-Unis kuna ba uto ba sala azolanda cours eloko moko akotanga kaka yango tina suka. Akozwa mathématique te, akozwa nini te, akolanda ka wana. Mais awa nazomona papa Didier nazoyebisa te na biso mibali na basi ma papa laisse tomber. Laisse tomber ya osala te. Ouais. Vous éduquer moi si il y a une histoire que non, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, tu peux pas m'éduquer, tu peux pas me parler comme ça. Alors, wana zaja moi si ma bia, ça n'a respecté déjà. Voilà. Donc, thème la biso wana vraiment, et ça discernement ya mutu, yemoko. Ouais. Pour ata olobi, papa Didier, ata otiki téléphone, on peut essayer. Mais au moment où on a un problème, on a une relation avec le papa Didier. On a la boutou, on a un fatigué. Mais hier, on a un problème de téléphone. On a aussi maraté. Mais il y a problème. Problème est bandit, papa Didier. Donc, laisse tomber la FCT, papa Didier. Donc, comme il a souka. Donc, et comment on a kaka, nzanda sunga biso. Tobo ya pe bolingate, baza bande na biso basi. Donc, bauta na côte na biso. Après tout, moi si mutu, allié sa mobile mbuma. Parce que la mobile esprit, c'est comme ça. Voilà. Makambo ezalaka peno kozala fidèle aux amis donc na baparents na biso. Moi j'ai mon père na maman nanga papa azokende mosala bien maman pesaki confiance mais le jour maman yokaki ke non naza na ba grande sœur oyo ba liboso nanga maman ka moi. Tu vois voilà donc moko akozaka libanda te donc ezeloko moko ata olobi ndenge nini oti kosilisa mo te ezaka conscience ya motu papa. Voilà. Na sepela likamno olobi wana na suka eza conscience ya motu.
un homme consciencieux, au hasard bien à moi, si na ayebi que son agence libanda et qu'on crée toujours problème na couple nanga a olingana. Et que le libanda, azana yu mate, maza frère yanke pas au battre la couple nae. Au hasard na conscience te, a aucun olinga pour mon net yaza yanke, alinga mingi libanda. Or, à d'autres couple nae empéré. Voilà. Merci beaucoup, papa Langaï Penga. Merci pour l'intervention. Merci. Ouais, étoile, mot de la fin pour la lelo pour la toka ko subisa na émission lelo to yamba suba pelté puisque to le Jangonga. Merci beaucoup. OK, benenga na répondre seulement bref na tonto autolo ba comme ça ito abibo que soki alali moi si azui téléphone azo fouiller pour calculer ba problème. Moi si soki aza a aussi sentir pas aimé. Moi si so sentir pas aimé aza ba comportement mo ya bongo comme ça là et tout. Yangwana tonton foyer bah que dialogue est très important. Les réseaux rassurer moi sinon comme ça et que tu es la plus belle. Tu es mandé oh lobby à quoi au côté les autres juillet allô. Paris. Ouais, bonsoir papa, excusez lobby au bengaki mais au batwa kota ke bele to zaki ote. Na ba ko no ba su buntu te lo mec na yambi ko na moni ke au benga lobby to zaki ote. Bolimbi si japo na lobby. Merci à trop papa, merci bon. Ouais. Si je dis à l'élo, on a fait plein d'enrobe, mais l'élo, quand on a coupé le loba, Didier Masuki, pour un sujet, et en bref, ils ont conscience à Moutou. So, les gars, ça a coupé na yo, ils ont eu beaucoup. So, pour les gars, pour qu'ils s'en ils ont eu beaucoup. Mais le problème, c'est que, photo est barapé, que, et l'eau va bien qui colinga, Didier Masuki, il faut se prendre pour des mains. Ochango isika batu bamona loko ezala raté fo bomba motema no batu bamona raté po eza plaque qui eza qui s'appelle beaucoup et eza très difficile na nyonso. Ah oui. Donc so jimbo ko avandi na mwasi na bana ata 10 ans kako yo Didier Masuki aza mutu bo kile ba fleur po eza facilité eza pena pasi mais ndeko bandeko tout le monde a bazo kabwana pe to linga pe te to kundana apeka mbala moko Didier Masuki ba couple biso pona wana eza na basi biso pe balaka bango tata mwasi saloba ah oui koko saloba ah oui mobali biso pozo mone wana mona papa na bango saloba voilà na fina bango abalaka te donc basala bango ba je moko pe ndako bala te oyoka mama mobali yepo akoma mwasi ya mobali ya mwana na mobali oyoka papa ya mwana ayepoka koma na ndenga molili na bamboka uti mutakosa biso te ezala maka ezali tobutami na kiti tokoli na kiti toyeba po tokoya me makambo wana toyebi yango ezala maka bakupe biso ezokabwana oyo bisusu botalaka na biso tie kabwani bopesaka nyonso baboka nzambe mingi eza nango misusu mingi eza nango molili mingi eza nango teko mobali aleki mobulu mwasi aleki mobulu te Didier Masuki eza bitumba ya molili parceke po bunda yango yo moko mpe fo mpona kete ngana mutu ngafuna bala ngana kovanda célibataire ngana koyaka mbongo leta te tu vois yo moko fo bundela mpe likambo na yo moko po bitumba wana Didier Masuki eza facilité mutu avana na mwasi na bana bakola lelo batanga bakoli mpo moni papa na bango mpe akiaboti mpe libanda te bana mpe bakoli bako mpe mikolo eza facilité donc likambo oyo satana asalelaka feti na kwe na ye soki bato bakamwa elengi wana eleki koleka bango eloko nyonso satana azwaka na vi na ye eloko wana nde eleka elengi makasi soki bato bapanzani soki kaka bato bapanzani esika bazalaki mibale o couple moko babalanaki bakabwane koleka kuti moto akufi donc basepelaka mingi kokabwana mpana bango ezalaki esengo makasi siko mpana biso na se ya moi oyo tozokomprendre biso eloko te tomona kaka bakabwani abengisaki mwasi na afrike mwasi bakabwani atindaki mwasi na poto bakabwani me bozoyeba eloko ezoleka na kati wana te masuki molili ezali na kati papa yango tozobakoza nzambe na kati ya bacouple faut prier beaucoup faut prier beaucoup voilà faut prier beaucoup kozwa basi ebele mpe na nzela eza nango kiyaki te eza kaka kotala kaka ke obotina mwasi oyo sikoyo mbongo yango oza nango eza mpuke ata opesi bana mbongo me affection ya kosangisa bana esika moko ozokoka yango te alobi biso edikation ya bana okotikela bana bomengo na yo nyonso bandako me bana na so batangi na bango te baza na bango papa
baza na bango pamba deuxième soki mwasi soki aza ye moko na ndako ata aliaka papsel ata azwaka mbongo ebele ya ndenge nini soki papa ya bana na ndako aza te deuxième soki mwasi wana azosufrir bosa bango baloba baza bien baza tranquille so aza ye moko deuxième soki moto akosa yo te mwasi ayokaka elengi makasi ntango mwana asakana na papa mwasi ayokaka elengi makasi esalaka elengi makasi deuxième soki mwasi ntango azomona mwana azosakana na tata aboti ye ke tata aboti mwana avani na mwana baosakana mwasi asepelaka mingi mwasi oyo mpena aza mayele na motu mapika asepelaka makasi me ntango azofanda na ndako azomona pena ke ngai nde navandaka na bano tata azalaka te tala papa tika bapati totika kokosa basi bamonaka pasi ya masuki ezaka te ko bakosaka biso bakosaka bato oke nasepelaka te nazalaka boyenga moko non dide masuki azoloba mpo bato baotala ye me soki bato baza te dide masuki azosufrir moto aza ata na eloko te avai na ye bato mosusu baza na bakikwiti kuna baza na bakongo kuna baza na bakipese me baza 20 ya libala 30 ya libala baza na bisengo fe ozaka na wana poto te bafana na bango kalme biso toza na bisengo toza na nyonso mituka bandako vi ya kitoko toza bien me baséparation eleki biso mingi eloko tozoluka tozoyeba pede eloko tozoluka ezoyebana te eza bitumba ya satana donc toyeba kosambela toyeba kopusa mabongo pembe na nzambe toyeba kotia bakupe na maboko ya nzambe podile masuki franchement bosakana te kofana na mwasi ata 10 ans oyo moto asali ata 10 ans mapa oyo na mwasi fokele bafrere wana bongaki mwasi na ye na kisasa wana topesa ndeko wana to abomi deja mputu me mwana wana sato atindaki mwana na boyebi aza couleur nini boyebi te mwana wana ndenge ayaki wana pa pembe na papa wana po ekoma na niveau ya mwasi na ye soki tata oyo wana aboma mwasi na ye tala place azali na kasi azalaki envoyé spécial ya bato wana ya batepo wana azalaki envoyé dine masufu tomonaka biloko mosusu mpe wana azalaki kidiba place aza na boloko azokabwa ndenge nini nakomi awa ndenge nini ngai nakomi awa bakangi ngai nabomi mwasi me ndenge naboma mwasi na ngai azoyeba te bato biloko misusu ntango ozobima na bokosa ndako na yo fo osambela ata mpoke ntango balobi tokorapele ndeko apres na whatsapp puisque numéro ekoti numéro normal en tout cas oza dernier numéro toyambi le reste en tout cas tokoyamba bino lobi oui allo c'est nécessaire quand même allo voilà tokoyoka papa yango nalobi dide masuki bandeko fo totyaka bapriere totyaka loyenge te toza na biso banoko toza na biso bayaya ya na age moko makambo ebele kotika eza na age ebele makambo ebele kotika mpe babiloko biso tolobaka otelemaka na bacoin ya bayaya otelema na bacoin masolo mabiloko wana dide masuki eza na age nango bandeko biso bazokomprendre te ozoleki deja 40 ans me ozotelemaka na bacoin me ozokomprendre te yaya ozokomprendre te coin wana eza carrefour eza na makambo ebele ezoleka wana mipepe eza wana foluka protection. Merci beaucoup mon frère pour l'intervention au Penza. Tu vois, merci Natiki Benodo continue à lobby, merci. Merci beaucoup Nzama Pambola au papa. OK, merci. Voilà étoile, dernier mot to kata pona lelo. Étoile, Toyo Kayo. Étoile, Toyo Kayo, to kata pona lelo. Dernier mot. Ouais, ngana eloko moko attiré nga attention na phrase moko auti oloba comme ça et tout na ba couple ebele ya ba congolais comme ça. Eza na makamba mulili na sima. Ngana c'est tout na couple faut otia nzambe devant comme ça là et tout parce que diable alinga libala te abundisa beaucoup les mariages. Mais des fois, moi, biso ba noir toza nango to trop na ba croyance.
Parce que quand tu crois trop à ces trucs-là, ça t'arrive. L'air des jours, on croit déjà dans Nzambe comme cela et tout, faut que l'on la batte croyance. Bah, noir, tout ça, bah, croyance, c'est belé. Moi, c'est ça, comme manque du respect, au comio, famille, n'a pas sir, mout, bazo, ça, ma camboa, na poliba, na bise beba. Famille, na ye, au moins, il faut qu'on arrête avec les croyances. Donc, na couple, les gens, on a qui si mou sous-souté, et ça, on a que aux familles. D'accord, ça peut avoir famille, père, ma bé comme ça, là, et tout, bazali, ya ba qui si ba nini, mais c'est pas ma famille, nyonso. Donc, faut tout le monde, là, ba croyance, on est en attire. Il y a qu'à ba nous, arté, bazali, ba problème, na couple, hein, et puis, na mindele, zan ba indien, zan ba tunyos. Mais, minde, bazali, ba croyance, mingité, ya mwana, ba koka sauver, ba bolingo, na bango, beaucoup plus facile. Faut biso plutôt comme ça et tout. Moi, pour moi, remède de l'équipe dialogue, na couple, les athées. So za na mwasi on a kana butu azui téléphone na bandi ofuya comme luka quelque chose, ça veut dire que mwasi wana aza à l'aise te na bolingo na ye, ana manque de confiance déjà. Ye moko so remarqué yo za na mwasi a de na manque de confiance, faut passer l'assurance. Et l'ingolo ba boye que faut la kisaka ye que o aimer, faut être à l'aise, zala transparent na vie na comme ça là et tout. Parce que moi, ça li bomate pour la mukaka bando fouiller téléphone, ça veut dire que wa transparent te so la ki c'est que na vie na za polele, tu vois. Donc, téléphone n'a boye, histoire boye. Ça aide beaucoup de choses. Ouais. Désolé, na ba o bazo benga émission comme na souka. En tout cas, au bon m'appelle pour na émission à lobby. S'il vous plaît, lobby tous appelle misala. Donc désolé. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup à toi Étoile en tout cas. Étoile, merci pour moi, continuer à dans le bakara dialogue. Ouais. Rien que dialogue. Dialogue est la clé de tout. La transparence est la clé de tout. Vous allez poser les namois sinayo. Zoatan, ebisa mobali na yo, vi na yo, ebisa kaye polele comme ça là et tout. Moi, je gagne un temps. Et ça, na bibale bele basi ba ebi à ta fiche de paie, na monte combien ba gagne comme ça là et tout. Les choses comme ça tue aussi les mariages. Donc, il faut vraiment, tous appels à monde à dialogue. Kobo ça peut-être que ça va complément à moi si na yo na mobile na yo mobile no que moi je te trouve beau na linga ko la tabo na linga ko sala boy et ça vraiment c'est des choses très très importantes liba que leto linga naka to yo une éducation on a pu na une éducation musu to yo ko linga na ya facilité hein. Moi je viens avec mon éducation, toi aussi tu viens avec ton éducation. Photo sangisa to luka un comprimant comme ça tout poto sang ça les deux éducations là pour marcher mieux pour ça que couple un monsieur qui est bien. Il y a moi comme ça et tout na vie faut na ki copinage photo tika la longtemps pour permettre de to yebanaka to sur la peu éducation comme ça. So lingi moi si ba éducation ni ba pesa ko na bomwana. Yo potuni yo éducation ni. Donc après sima ozo solo na ba oui nga éducation nga za boye. Après, non, maman. Tu vois, ça rentre. Ça fait que comment récupérer une éducation, il y a bien. Il faut comment récupérer une éducation, il y a bien. Et après, il y a un couple, au moins, il y a lingaka, na on a lingaka. Donc, c'est très important, dialogue, c'est très important. Pour moi, c'est la clé de tout, quoi. Sans dialogue, on ne peut rien. Ben voilà. Merci à tout le monde. Tokomi na suka émission na biso bambote na bino nyonso bolanda ka biso. Tokota na sur lobby, hein, Don Fly na Lyon bambote na yo. Hein, super Anita le vrai chéri na Lyon, moi o kitoko na été msa bambo matoi. Bambote na pas ozali. Wana et pas moté ma dîner masuki la ka. Donc peut retirer la tous les jours. Merci à toi Étoile. Vraiment tout le monde a lobby dans l'épisode il y a Sika. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Nabino Nyos. On vous love beaucoup. On vous attend demain comme d'habitude à même heure. Bah, gros bisous. Ciao. On vous love. Ciao, ciao.